Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bonjour na bienvenue sur obukolanda vidéo na biso oya lelo comme bozo mona lelo na même bino na cuisine pour na to bongisa ba po na biso to bongisa poso na biso ezala toujours kitoko, ezala toujours flawless, ezala toujours kongenga na miso ya bato. Donc attention ko lati maquillage na te po na ezala toujours ko ezo bimisa lumière moko ya bien pe po na ezanga ba tache, ezanga ba bouton. Donc masque oyo lelo comme bozo mona bloko so ça ezala bloko ezali ya naturel, ezala bloko oyo ezali na cuisine na biso ba mama nde bozo mona wana lelo. Donc kobosa na télé belle dame kozala abonné na chaîne na biso ya la Rocho. Donc zala abonné, donc aimer vidéo, partager ce communiqué ko sepela na vidéo oyo ko aider yo et ko sala bien mingi ozala abonné na la Rocho. Masque oyo lelo ezali masque moko pona ko aider biso ba mama pona ko bongisa elongi na biso to komaka na mo ba age moko communiqué elongi na biso comme ko bimisa ba ligne na se ya misu omona mutu mususu omona kingo azana ba ligne. Donc ko age ce que ça la pe physique te omona ke elongi komaka ko kita biso. Donc masque o ezali vraiment bien pona toujours ko garder biso poso na biso ezala toujours makasi. Et loko o tozali nango na cuisine na biso le lot comme bozo mona et loko biso ezali nango ezali loso ezala ka vraiment bien. Loso ezala ka wana pona ko sala biso poso na biso ezonga gêne. Donc et bon ça ka poso na biso et tia ka poso na biso lumière pe elongola ka ba ligne nyonso o esala ka biso na elongi zo sala lokwa ke comme mukolo loso ezala ka wana pona ko repair. Donc ezo réparer biso poso pona ko bongisa biso pe pona ko zongisa biso gêne. Et eloko na biso mi balizo na poso ya pomme de terre comme bozo mona wana. Pomme de terre ezali na vitamine vraiment makasi ezali na vitamine B na vitamine C nde boyebi na pomme de terre. Donc pomme de terre ezaka wana pe pona kopesa biso poso ezala vraiment na lumière. Pomme de terre eza wana pe ebongisaka biso poso eza na pona ko réparer biso poso. Pomme de terre eza na pona ko tia biso lumière da poso na biso pe pomme de terre eza na pona ko tika biso poso na biso ezala toujours flawless. Donc après wana tozali na tomate otozo ezali tomate ya fraîche nde bozo mona wana tomate na ya fraîche tomate ezaka vraiment na vitamine ezali vraiment bien pona po na biso. Tomate ezaka wana pona ko tia biso lumière. Tomate ezaka wana pona ko longola biso ba poso oyo botaka biso ya salité likolo ya skin na biso. Donc likolo ya po na biso tomate ezalaka wana pona ko aider biso. Donc tomate ezali vraiment important pona masque otozo sala et tozali pe na maki. Donc maki comme bobi maki ezalaka vraiment ebetaka vraiment rôle moko makasi na masque. Maki ezalaka wana pona ko tia biso poso ezokanga biso poso pona ko zongisa biso young pona ko zongisa tozonga ba gêne pona ko zongisa poso na biso ezalaka poso ba bébé pona ko longola ba tache nyonso pona ko tia biso beaucoup de vitamines. Maki ezalaka vraiment na ba vitamine ebele. Donc ya bloc otozali nango vraiment besoin yango yo. Donc les belles dames pomme de terre comme bozo mona non c'est la pomme de terre nangai boete non c'est la pomme de terre nangai ya boye. Donc pomme de terre nangai déjà na tokisi yango et na longoli yango poso nde bozo mona pomme de terre et koko mangai boye. Donc otokisi pomme de terre na yo. Donc nous bozo mona pomme de terre na biso et koko mabiso boye et loso na biso to kosala loso na biso boete. Donc loso na biso to sala kinde nini to tokisa ki loso na biso nde bozo mona. Donc soko tani na loso o déjà balamba loso ya loso oto lamba pona oliana madesu pona oliana biloko kokozwa yango oniki yango na blender et kokoma biso boende bozo mona. Donc loso nanga pe yango wana siko eloko o na kosala na kozwa lutu nanga moko ya loso nde bozo mona na kochango awa na blender na monette na kosala ka potato moko nde bozo mona wana potato moko onde na kosalela na chepe na monette. Tomate na ngai na kokata yango et na tie na monette na kotia tomate na ngai nyonso te. Donc na tie ndambu bonde bomoni na tie tomate na ngai bonde bomoni o etikali. Après na kozwa maki na maki na nga nazosala ka maki o ezali ya pembe na osala la maki ya jaune te. Na maki tozo kaka mai na biso ya pembe mais mai ya jaune nde tozo boaka mais ya pembe nde to kosalela na masque na biso oyo.
Donc non tia maki na ngai kaka ya pembe. Pomme de terre qui sont pour tous les bénéfices nyonso ya pomme de terre pour que la bongo te na masque au to sale là donc faut que tu sa pomme de terre tomate na to chango to 4 katoche. Donc to konika biloko nyonso auto sangisi ensemble 4 biloko nyonso on a la kisibino tomate pomme de terre mai na biso ya maki ya pembe na loso to zonika yango siko to sangisa yango nyonso ensemble. Donc voilà les belles dames, on a tout ceci qu'on nika, donc la nikini nanga bien, de besoin mona et comme biso bo masque na biso. Masque oyo, on peut utiliser en kaka pour na 2 jours. Ce que tu as na frigo, qu'on garde pour na 2 jours. Pour ceux qui ont les ici 3-4 jours, l'osso et bébé, quand tu as na moi. L'osso et bébé kabiso noki donc vous conseillez la pour na 2 jours au tient on a frigo au sel pour na 2 jours c'est bon. Masque na biso yangoana et salami masque encore vraiment 100% naturel et allez vraiment masque encore bien et allez na ba bénéfice et belé ba vitamine et belé na kata masque na biso donc masque na biso oh le bel vous conseillez la chaque jour ils ont un problème parce que nyonso o to saleli ba ingrédients nyonso to saleli ils allez naturel donc comme dans lobby kingai na conseillez la lelo et na saleli 2 jours encore non tiens toujours dans frigo faut qu'on garde mon frigo ils allaient vraiment masquer mon corps vraiment très bien pendant que tu as pour son abisso lisse pendant que ça pour son abisso gêne pendant que bon ça abisso ba ride nyonso o ko za abisso longi ekolongo la yango ils allaient vraiment masquer mon corps kitoko donc après que ça la masque na nga bo le belle dame na ko zwango na tiango na frigo pendant 5 minutes pendant 5 minutes après on a na ko pakulango na elongi donc voilà les belles dames après 5 minutes na côté na ça donc vous limbisanga pour dans la lumière donc moi ils ont ça les autres qui les zonga donc image ça vraiment bien thème maintenant là sabino donc 5 minutes masque na ngai ni bozomona masque na comme bébé et comme moi malili non c'est la brosse na ngai ya boy ça dépend ko c'est la maboko donc nous avons la c'est la brosse mais ngai nazo sali la brosse donc nous bozomona et aboye après wanande na komi ko pakola. Comme dans le baka toujours, les belles dames, bachaka masque ne longi à peu près, bapakola masque ne longi oyo eza salité te. Eloko eleki bolingo eza tenga la sengi bolingo, soki bolingo eza yoko sala moninga ma. Donc bisika nyonso oyo moni ko na problème ya poso, za na batage, za na problème o moni que problème nyonso oyo za na mona poso na yo. Au la masque na biso oyo o tiango ko sala chaque jour et ça na problème te et ça nango naturel. Donc voilà les belles dames tant o tient masque na yo boye o cause la pour na 15 minutes après nde o sokoli elongi na yo na mai ya moi ched pour na ko bongse elongi na yo donc loko nga na sala kata na pakoli masque na nga et na ko banda ko nikango donc na ko banda ko nika elongi na nga de boso avant que na vanda pour na 15 minutes donc na ko nika na maboko na nga. Olobila nzela bolingo nyonso kopesa melangai ebuki bakomande manyoso nasengi bolingo nalingi nalinga tona niki elunga ngai ekoma boye après nakoya kobakisa lisusu o sikonde nakovanda nango pona 15 minutes nakovanda nango après nde na kosokola elongi nanga normal. Après, on va chocolat et l'on a la maille à chèvre, non quand même pas colorant. Donc voilà les belles dames, on a six masques nanga comme on a vu qu'on a sabino on a salon donc l'on a vraiment ebiminga eboye donc l'on a comme vraiment lisse n'a pas même pas ma fouda na simbi l'on a été donc botande l'on a ezali et donc on a koloba que tant on sali masque na yo il faut pas que on a stress il faut pas que on loba parce que modèle masque on a ezo kanga biso elongi ezo kanga vraiment elongi makasi bobi ke makinde kanga kelongi ezo kanga elongi makasi donc dans le bac il faut la stress te il faut pas que lobisa donc on s'anime qui na yo tant on s'anime masque non pardon il faut vraiment que aux à la stress free aux à la vraiment que vanzozo lobato aux à vraiment concentré na elongi pour ba vitamine nyonso et quota stress ezala na yo te.
petit gama qui n'a pas na 15-20 minutes net nga traité on pour na 20 minutes et na ke ko soko le longinanga na moi ya moi ched donc comme na bi que masque aux ali naturel ko sela ngo jour nyonso ko sela ngo chaque jour ça na problème mon côté donc merci beaucoup de nous aki wana ebele ko ta la vidéo oyo ko bo santé ko like ko commenter ko la abonner na la rocho et ko sala ngai bien pe ko bo santé ko landanga na de Boss Brothers TV na Sepela TV merci na bino so bozala ki wana nzambe apambola bino wana tukutani à la prochaine tinate et community na bye.